Imaginez si vous fallait sans faire. Oui, mais gars, je vais vous dire là, les Mugojiba tik à l'embaginae. Mugojiba l'embaginae. Ya on va aller le raison pour que ba bongo te ba nini. Mais faut que mutumo azala. Azala, oui, oui, pas ça nini. Donc fallait aza o azali, c'est bien bon, mais faire azawan. Ils ont ça la peu bien, ils ont donc ça s'appelle l'enya musique. Sauf que dans le moment la bango ne te na era musique ya mabe ya N. Mon pépé, il y a 2006 et zongé entre Fali na Ferregola. Fali a bêti na Portugal, Ferregola a bêti na Belgique. Comment on est ni? Ouais, en tout cas, c'est une bonne chose. Mon émission de la bateau de défendre les cultures et de l'immobilier. Donc, à chaque fois que l'événement est bien, je sais la bateau de la pena, bateau de la béré. Pour les Ferregola, en tout cas, photos à la sincère. Oui, oui. Abundi a ça les formes, pour ça la remontada. Hein? Pour remontada dans la musique. Ferregola, ça lui remontada. Ça la remontada. Ça dit faire à comme à un certain moment. Bah tu vas comme goyer bah c'est que ah au faire et comme bah le banani ça dit faire au moins le roi ne dit hein. Mais faire à ça l'effort depuis martyr Tinelo faire à zonger la place naie la musique à Congo. À zonger la place naie. En tout cas Ferregola. Oui. Adversaire il a fallu na nenga musique à Congo Congo ne faire. Wana bete la ngo c'était. Ba matabakita. Même il fallait yebi yango même il batunyo so ba yebi. Na yemo ko be faire yebi nango. Mais na kati ya diversité ya kati ya la diversaire à moninga. To kozale gwa moninga moko ka alekaka mukolo musique ke koma na ba concert ya poto mukolo ba mise ba koza concert to ba no sala musala ole to koma ba analyste oko comprendre que même ba to ma finge ko dîner et surtout ba ta la photo zongela ba moi mais to sali concert o remarquer même be mise belé ya mafinga ba tu ba ils ont poussé pena souté parce que mamba ko lobe ali faire auto beta kuna abeti na festival na Belgique ça qui bien spectacle qui to fallait beti ko to sali to kozala mamba o loba to ya lobe la musique. Et puis, tu as dit que si on a console remarqué que Bakiningu, Bato Bafinga, Bato Ndire, Bato na bango comme Kita. Malheureusement, na o c'est la mouloro la faire rigolo, la silence na ye sali bien. Silence a fait rigolo. Pour qu'à la faire à Gibi Lobé, là, comme la silence, la c'est pas non. Normal. Si on remarqué faire Azolo Basou. Dans ce moment là, récemment, il y a des émissions, on va pas battre actu de net. Il y aura journaliste insensé, alors tout na mission. Hérité, tika na les gars émission, tika na yo hérité. D'ailleurs question. D'ailleurs ils ont c'est sous question joka. Et là on a sepena abi mutuna moko boya za autorité moko abisa ke pena atiko lo makambo wana. Moi je pense que ba chroniqueur tout en a moi. C'est-à-dire au goya ba mission c'est excellent makambo na oloba. Ala ba question. Ana conseil, mutana conseil. Asa na album na ye. Avec l'album concert na ye. Est-ce que non. Est-ce que hérité fait na ou hérité pour nana? Non. Faire à collègue à hérité. Ah. Aussi à point. Collègue ba yeba place monter. Faire hérité. Ça c'est collègue ne ba beto orchestre mo. Ah. Ouais rande patron. Ba baba ka po ba yeba ngo. Ouais rande patron na bango. Beno banana na Congo. Atika la koloba teke Fali. Après papa we meza Fali. Dès que kaka benda ko mimiki. Sortie médiatique na ye benda lobby. Après papa Wemba c'est Fali Poupa. Bon, je pense que on peut qu'on laisse pas tout est. Babendo son. Faut à des photos. Babendo son na nenga ndule baba mbiaka. Mais na to lo banone miso to sagi patient toge. Vraiment muto ya liso ba saluer le moi malamu so ça na maîtrise au déconner. Comprendre? So ça ka na maîtrise au déconner. Pour faire na Belgique Fali na Portugal. Na ba bidonné bimi ba tout ba lobi faire ça limpiaka. Ma yembi bien, ba tout kuna ba bi Fali yemba, Fali ka razon si ba système à tout le monde. Ba tout kuna ba yemba mais kuna tout le monde peut pas quitter. Au moins on est ni. Bon, je pense que baba ne ba lobi. Je pense que débat oya ayembi bien. Kuna ache micro to umela nango. To umela nango bambule belé. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission et donc, on est sur 3W, Idéologie TV, Masolo, Yabalawala, toujours avec Messi Lobanzadio, analyse et Amouté Mamabé, Autotikala. Bon, au pays, tous ces saluts, confiance. Donc, Bambote na mingi na banyo so ba la biso puis banyo so ba encourager biso par le monde donc Linda Ntseka le Montréal le véritable Kabelo Linda R4 donc so comme Linda R4 pour la solution ba basuki na bino Kabelo vena original ya ba Vietnamais
et puis na yebi osala ngo bien donc et puis na pesi mbota pasa masala nga Jonathan Kuzu. Oh Jonathan Kuzu ah ça la biso donc tozana biso au milieu du village biso sauf que tozap na toza nerf solide neto ba bato mo boya biso ba bito zo milieu du village te ba mo ba toza bata bato yo toza muta muto yo. Bon, so yiko to yesu encore satisfaire batunya sauter bon biso. Et là passe David. Ah bah on est quand ba calculer biso la ndenge ba moi. Mukolo fera osala eloko mabe olobi mabe okomi warrior. Mukolo fala osala eloko mabe okomi gaulois donc okomi warrior okomi gaulois. Donc on a terrain on a je pense que biso to maîtriser au moins bien. Mukolo liboso to ndima to cha micro to sala na liste ebe ke izala na ba. Ba opesa biso ba casquette wana. Ba opesa ba casquette wana et puis elengi na ngope za fo ba pierre ba casquette wana pour yo comprendre que ba hôtel et puis to sala musala bien. Ah yeah. Pour ce baolo ba tesko tina no dani. Na ndenge ba bete mais ba yeba to za. C'est ba yeba tout ba yebi na bango déjà na vandi boy. So okutani so na yebisa ko to yo sala la mission. Au sala que mission masola balabala ils achètent na munene ils a suivi partout dans le monde. Ba to ba le karapé ah. Mais on comprend que o muta wera o muta jibe o muta fale o muta fere. Ouais. Muto otile le ba yeba positionner des anga. Pour so fala sala règle na lobango. Oui oui. Est-ce que yo go zo muta fali pas ndi marera fali? Jamais. Ah au sala moté. On pas donc je pense que ba censé bazanga répéter ba zo ba pe place ba zo ba bazali batamaile pe bala donc bato bazo landa biso bien bazo encourager biso baté belé lelo bazo pesa ba félicitations bazo mona ke nazo lo ba bien et puis biso to sala ngo sama finga il faut bien souligner et puis il faut bien souligner sama finga David c'est très difficile na kopo sama finga ça critique ce côté na ba vie privée bato pe otala ma puis bato ba comprendre que yo analyste c'est pas facile frère on travaille pe na poto koma otoza donc je pense que bato ba yibi biso neto bandaki ba veut katangala veut katangala ba neto bandaki ko katangala wa kipe mongo wa c'est jamais bindo apesa go pe mbote voilà petit na nga Philita mwenko ya parler vient na Maurice et puis Fanny Lumbu maman na ba Kervino maman na ba Keina mère ba Kelian voilà donc je pense que bato ba yibi neto bandaki bazali ezaki facilité donc on est dans terrain moko boye za entre parenthèses OK na on a bani mingi mais en tout cas bo sala nga confiance soki faire sali mabe na oya soki fallait sali mabe mangu soki héritier papa biso makambo wala au milieu du village to lobela ka musique non na banga kota okende te so lingo yela nga na tuno na finye wapi popo beta mutu to po silikila mutu fo za gamba finga bo so eza concert beta mission bimi bien te skona lo banene so bimi bien so de bimi bien te on est compliqué donc nga au fur et à mesure bo mesana puis bo sepia na nga to kanga bakanda to lembi nga na zo ya te pona sepesa mutu moko boye songolo parala ti okozala nga za ba camarade ba gaulois ya ba spectacle to kada bango ba belvege za spectacle wawa belvino baza ba spectacle to kada bango ba samira meka batawata na kada bata ba fere belé na kada bata ba ya fali ve na kada mairie ya utala 54 makum saka fali na Paris na kada bango belé ve katanga la dame ta fali donc c'est dit na kada batutu si le lono yoka mabete poto za ensemble ba yebi ke joie ça la cop na cop c'est-à-dire aux au milieu du village mais vie privée net to kota raté mais ça pour la musique et ça bimisi album faire aller bimisi oh no star au sali kamune en tout cas na tongo moboé akutana na lisa mtema depuis na rigueur na marambo ya osara na te sala na confiance na copo ya osara na route David Wembe Masola Balabala Tozabongo na merci Lubanzadio merci beaucoup à toi l'impresario Logicaï l'impresario Logicaï donc yependa azabongo mot de passe il y a les étoiles Didier Champagne hein basala bongo na l'impresario Logicaï il y a za impresario Logicaï donc mot de passe il y a les étoiles donc kota Masola Balabala et kosala bien DJ Champagne to sola trop to sola penda mingi et kosala bien boss Mongali Masamba Elombe boss Mongali Masamba Elombe ve kota Masola Balabala patron toza bena na posa na Masola Balabala et kosala bien monsieur Lubanzadio mokili ekomoloba bata balabala bazoloba moto mu pepe ya 2006 ezonge entre Fali na Ferregola Fali abeti na Portugal Ferregola abeti na Belgique omuni ondeni ouais en tout cas c'est une bonne chose mon émission tout ça bateau tout défendre la culture qui est de liboso donc à chaque fois so ba événement est bien besoin ça la mabiso tout ça pena bateau tout ça béré pour les lo Ferregola en tout cas photos à la sincère oui abundi à ça les formes kasi pour ça la remontada hein pour remontada la musique faire gola ça lui remontada ça la remontada ça la confiance ah yeah
musique na musique remontade ya rapasi omoni bato nyonso to ba succès c'est sili bango o balaki na ba succès banze ba misi ba album yoka na asute carrière so ekebo so chebo pozonga subo en tout cas frère ezala facile la musique ya passe daka na musique te na domaine tout ya to yaki na la oliango sili okwei pozonga foza bandrelema vanda mboka libosa ndrelema na pese mote na Paris pozaka pasi ça dit faire akoma un certain moment batu ba komi koyeba teke a faire ekomi ba nani oyo ça dit faire ba mo lo net ya mais faire a sale effort depuis martyr ti lelo faire a zonga la place na ye na musique à Congo a zonga la place na ye faire rigola oui a zonga la place na musique à Congo et puis to on a respect na ye et puis adversaire ya fali na ndenga musique à Congo kombo ne faire wana betela ngo c'était ba matabakita même il fallait yebi yango même batu nyonso ba yebi na ye moko pe faire yebi nango mais na kati ya diversité ya kati ya kozala adversaire moninga to kozala gwa moninga moko ka alekaka bawa wana za logique à vie mais adversaire ya faire na vie comme on est fallait oui donc je pense que pas il fallait pas azalaka erreur comme on a fait azala oui la ndabe nanga mtako bimisa makambo nanga fallait ndenga za bongo oui oui pourquoi Pope fali makamune pe zalaka su kitoko mingi. Po zalaka su elengi mingi fallait kombo mo ya faire ça rapidement. Imaginez si ko fali sans faire. Oyebi gera jibe na we sila elengi muko jiba ti alembagi na ye. Muko jiba lembagi na ye. Yango mona lelo we ka zo foxer ba moko te ba nini mais faut que mutu mo azala. Azala oui pas pesa ye nini. Donc fali aza o azali c'est bien bon mais faire azawana. Ils ont ça la pe bien, ils ont ça s'appelle lenga musique. Sauf que dans le moment où on est dans la musique, il y a ma B, il y a N. Et là, il y a ma B. Monsieur le Banzado, avant qu'on ait un point, un point important, tout le Bélango, au moment où on est en Europe, tout le temps, on le Béla Kaka, Congolais, Portugal, le Béla Fali, Belgique, le Béla Ferregola. Au moment où on est mais Tozara, sous la marambote. Tozara, 14 ans, 15 ans passés. Wingé, quartier latin, papa. Et ça là qui bien. On a vu ça que Mukolo musique et comme on a un concert il y a poto, Mukolo ba mise ba conscience to ba no sala musala, au lieu comme ba analyste, on comprendre que même ba toi ma fille ko diminer. Et surtout ba ta photo zongela ba moi mais ça on sali constat on remarque même monsieur Belé ma finga ba tout ba ils ont poussé pena souté. Parce que mamba kolobé, il fait auto beta kuna abeti na festival na Belgique, ça qui bien. Spectacle qui to fallait beti ko to ça dit to za mamba koloba. To ya kolobé la musique et puis to suki point bas. Si on sali constat remarquer que ba kindingu bato ba finga bato ndire ba to na bango komi ko kita pourquoi makamba kolobé za. Liboso de zalaki te. Yango na ko finga. Yango fingi siko eza. Faire auto beta concert mais yo so oza mutafere to mutafali. Mais faut kolobé la concert. Bah ouais. Ça dit qu'on le met la concert ça 2 heures du temps. Émission d'ara combien 45 minutes, 1 heure du temps. Donc on le makambi nyonso bien. On le son, on le lumière, on le billet, on le danse. Sans kofinga bana fali, sans kofinga bana fali. Fali so bina ba danse moi makolo. On mona yango te. Yelo kasika. To ko sakana te. On appelle la moni faire abini sangi ba garçon moi apoto wana ba uta bien. Kuna monde d'ailleurs ba tebele ba bi fait fa kena bango kit. Et ça dit bien. Ça dit to zonga kana ba débat musique. Biso démarche na biso yango. Ya ko comprendre que to sauver culture. Culture ezali ka ke musicien sala musala na yo. Longwa porte-parole, longwa analyste. Longwa goya kopesa explication ba concert ba ninga. Na mona pe depuis avec un flèche c'était mba petit engagement qui ala. Ah, ça là qu'on a qui ala wa wa. En tout cas, la félicitation depuis c'est une bonne chose. Mam to linga yango, plus ozo beta, plus ozo na ba activité mission o zala la makamba lo ba asu mingi te. Ba mission ba ko ba analyste le ko la biso po ya beta kala. O même mission beta kala. Yema ataka date te. Ya zela so faire betika ya ye. Ya ye oloba. Concert ngo na mola yango pena on dirait papa. So fallait beti ya ye. Non. Suzuki ça la bloc on a trop hein. Suzuki na mola yekutu pas changer maloba féliciter fallait tout donc. Ah bon ni. Changer abi félicitations fallait en tout cas so nzamba bia kufa siko na fallait ba ye mta kufa. Alobia on Nathalie alobia. Je pense que au moni bilo busito lo ba malebele za nini. Bato bazali na facilité ko loba likambo o azomona ke za bongo po ni baloba ngo te. Bato belele lo bazo souffrir na ba pasi bango mona mutema côté ya faire na côté afali. Ça dit fallait petit concert moi legi bien o moni bina ba tondi mais yo lo boy tondi te. Faire un petit concert moi bien yembi danger bato yo lo bi yo ba yete. Ozo o ça dit o pasi ni yo mo ozo micha.
Et là on a boya na kopo yangwana. Et là on a liboso na boya qui na koma lokwa na za na kacho quoi. Ça dit na on a pembe ba le bango. Na on a blé ba sangesa rouge puis na on dit facilement. Ne na koma zo ba bon. Et puis na na bana. Je pense que lelo biso bato tozo le kana média o bato bazu chance à otapa biso tozo tala mame to tala ma ifote to tala ma biso makasi mais ndenge fa to tala marate na bakambo biso loba po biso ne fa to tala ma mingi ko le ka bato ba fingaka hein mais tellement congolais alinga ma finga alinga buzo ba yanga tala bata buzo ba mingi mais we to tala ma mais ndenge fa le to tala me la raté po makambo biso to loba ka passe po ka bato ba lobango bato ba lingi muta chemi ko finga fali o fali pede Fere yo tika diamba wana mona batu ba ye kotala. Je comprends. Donc biso to zasko sensé le kola to mindima to loba gete boye yango te. Voilà. Pour biso to na boto sincère envers biso. Et puis to na bateau pe ba lingande biso to loba bien ba lokwa ba Paulo dos Santos. Ayi bisa nga de le 5 anniversaire na ngapa benga nga lobi. Paulo dos Santos le guerrier. Ala kina na concert à déplique. Paulo dos Santos le guerrier kuna matata mvanda mboka. Paulo dos Santos. Awumeli na mbongo. Si lelo. T'es pas là où mais la si lelo bena. Bana bimati lelo. Petit na faut vivre mal na Paris abi singa bi veut que Paulo dos Santos ya umeli na. Ya le mona ba diele machara nzambe ba umeli pena na bozu. Ouais. Ça dit moni janvier ti décembre ya ko ya te. Akuna matata. Matata mbote tu peux le Gabonais na pêche mbote. Tu vois? Entraîner. Bato bazo linga pe to ça net ba ça. Donc to ça musala bien David. Ba les à côté bato yo kangote. Soto zalaki ba médiocre mais héros papa mais comment la visibilité ton on le lote. Bazo papa bazo baza batamaele bali donc ba musicien ba se prendre en charge nga lelo na o sepela muloko la faire ego la silence na ye sali bien silence a faire ego pour kala faire agi bilobela lelo akomi na silence na sepela nango zo mal so remarquer faire azo lo basute na to mona sur récemment il était sur une émission moko pa bata actu de net yo ka journaliste insensé azo tuna musicien ado comparer faire na hérité tika na mna kolega na be mission ba hérité tika na kolega be mission tika na yo hérité d'ailleurs question d'ailleurs on c'est sous question joka et là on a sepena bi mutuna moko boya za autorité mboka abisa ki pena atiko lo makambo wana moi je pense que ba chroniqueur faut vous en avoir c'est dit okoyamba mission ni tekisa na makambo na oloba ala ba question ana conseil mutana conseil asa na album na ye album concert na ye est-ce que non et puis on a tourné entre Ferre na Fali yo lobaka Ferre et puis déjà la question on va Ferre abeka Ferre soki dans le coup ça da Ferre et puis le coup ça alingi héritier à comparer Ferre na Wera est-ce que héritier Ferre na Wera héritier pour nana non Ferre a collègue à héritier ah ochi apwani collègue ba yemba place monté faire hérité quand c'est collègue ne ba beta orchestre moko ah wera nde patron ba baba ka po ba yebango wera nde patron na bango wera nde patron faire patron Serge Mabiala patron héritier ba patron na bango sikozo tout na mutu collègue na ye opona na patron na biso donc faut moi la journaliste mo bo maka professionnel ça ne mayele te pas confiance mais na lobby est-ce que yo soko za yo soko tourner question bon on va non c'est faire la corée na wera c'est orchestre on les a faire na wera c'est dit n'importe quoi frère na ngai ba journaliste la nega ma bête to aider ba mission na biso s'il vous plaît total la peine temps openda temps au besoin posaka héritier a un problème na faire yo siko journaliste o gagner ni oswani osoko ba yango mona ebisa ko ke bazaba anti-valeur yango moni ba journée sebela Saint-Denis ba boycott tango fallait ayaki aéroport pona bango ba bio fallait ko morgue tout mais moi je pense que lelo chose na ba chroniqueur pe to ba journaliste ya musique ba professionnel à média faut ba accompagner ba musicien pe to ba kombo na bango o ba zape na crédibilité c'est ça aussi le problème ba lokwa ba mami le la sona moi na sima musicien na osepela ayene ka osam sala ba journée sebela Saint-Denis ezaka ke po micro na caméra na poto za nango facile à jouer tia pe ba ndolo banaye eza nango gravité mais c'est autant de déontologie à ça dans côté au second mal donc ba musicien les lope faut pas comprendre que presse et accompagner la musique pour musique ils ont besoin presse mais presse ni nyango pe hein presse ni nyango pe bon ça la presse la musique peut faire notal presse ni nyango pe au second mal moi nuance ça dit toi ba journaliste ba quatrième pouvoir oui on ne disconvient pas. Mais quel journaliste, quel quatrième pouvoir. Azo respecter Marambango. Quand la caméra no finga faire que yo quatrième pouvoir, te yo médiocre, yo anti-valeur. Ah. Pourquoi?
oyo aza quatrième pouvoir aza moto oyo azali na langage na oyo ya bien et puis azali na valeur et puis aza na respect ya bato mais azosala mosala na ye na logique na oyo soki esenga critique wana nde aza quatrième pouvoir mais oyo kaka tozala bango na yo fali pede oza quatrième pouvoir te faire diamba longwa oza anti-valeur oza moto to mériter prison donc on a yebi soki ba fali na ba faire lelo na ba héritier baza na besoin ya ba chroniqueur mais batala pe ba chroniqueur oyebi ba chroniqueur miso alelo ko bomilo concert ta ba chroniqueur a sende ni baba yi ba tonti la faire concert oyoka ba voice bima pa moto wana Mombele David Mombele qui te sait qu'on a encore soutenir faire nanko je pense que lelo faire na nenga mabete est-ce que pour musique a faire beta est-ce que zo senga ka fo Karine Mokonzi to babakali to era to solano bena bien na nenga musique tant on fait to sala David Manga era ya chevoa siko po ebete senga era fa loba non era weko ya ko sala communication mais ba communication na ko ba communicateur ko bazoya déjà na makambango ce sont des anti-valeurs baza bato na munoko na bango si bafinga ki batu baloba ki buzo ba pona batu ba manka ba respect ba sona na bana basi koto ba finga na ba insanité baza ba modalité baza bato ya propriétaire ko ya ko lo na yo na logique des choses pour être vrai donc d'office baza bato faut boycotter bango olongoli bango luki pena bato baza noble baza na respect basa musala baloko ba papi momba ba se respectara okoke jamais na ba bêtise ozo ba baloko ba mami lela ba sœur na biso ba ya mami lela ozo ba baza na ba valeur moko boye oyo ye mo alinga mi pesa et puis ekende bien donc je pense que lelo ba musicien faut pas comprendre que ba te belé wana ba zo ko pesa bino plus pasi ba finga bana na bino ba finga ba c'est à cause de parce que ye tanga ko lobelo o mo boya mabe pa finga fali o pe ya kuna ba oya ba finga famille ezo zala exposé or que famille na musique eko sa nini à niveau au moins la ministère beta qui concert lobby bato wana mona fallait pas critiquer concert mais le mamba concert comme mamba au moins nana kutu mais beta qui concert lobby nana ndeko beta concert nana ndeko vocal non mal au moins sigle donc je pense que bato moya ba nengo na biso photo interpeller bino baza ba médiocre ozo ko donc baza bato oyo to ko pesa bango litoyi mingi te faut litoyi mingi bo pera biso ne bato zo ba makamba vrai bon ouais et ça la biso bien monsieur le bandit de Anaïsa Mouta mabe ce que tu dis, tout ça un peu moins naïbité. Biso moko to lande lango makasi par rapport à la prestation na bango. Faire na Belgique, Fali na Portugal. Na ba vidéo ne bimi batumsu balobi faire ça limpiaka. Mayemi bien, batumsu kona babi Fali yemba, Fali ka razong si ba système à tout le monde. Mais tout le monde peut pas quitter. Bon, je pense que le débat oya ayembi bien. Kuna ache micro to umela nango. Umela nango bambule belé. Voilà za susu, voilà za kusu débatté, voilà komi etikali bon, voilà elo mo si mabambeli yo. Webi na Congo mabambela batu makambo. Congo so si bakinelo likambo et puis evani nengwana. Bakinela wera kabate. Bakinela jibela kalamela ligorodo bakinela fali pede bakinela fera melano bakinela fali lelo ayebo yemba te balati ça vraiment derrière bloc wana déjà fali déjà ki ayebi oyemba te ouais zo man donc balati si fali ayebo yemba te balati fera nem ta yemba ka danger siko ando yaka ke so conseil ebeta mi ezakaka fera ayebi danger ayebo yemba te baka bemela bato mais en soit tous les deux conseils l'équipe bien mais fera mo mbule beta ki na Belgique mbule zalaki mais malgré Mboula, mais spectacle ça qui bien. En fait, lelo ils a pas si pour faire arrêter spectacle mon boito fali. Je pense que divergence wana na rivalité wana batu ba ko yango ka pona ko prouver moninga. Donc so faire un concert batu ba oya. Au moins na Genève ils appellent moi pas si na Suisse ko beta ba concert mais faire ba kota ki. Mais so zongi na musique aka so na ba dire am super banga ba yana ba honte. Mais comme si ko na terreau to laksa bango. Biso pe to laksa bango. Donc na terreau laksa bango comme il passe faut muta sala mo chèque. Alors il y a bango nde ba yeba ke batu ba ko motala bango ba baksa o ezangi pe na bango. So ba lobi ke fallait ba mingi te fallait pas ko ma 3e musa chami ko yemoko. Mais le mal aussi ezaki banze ba fallait ba yebi o mingi. Donc rolinga ya no yemba ba ba yemba ba nzembu so affaire ba ba yeba ngo penalty yango mona ka so ba no yemba fa yemba ngo yemoko pe mingi. Ah oh na no milieu du village ça ba faire ba yeba ngo mingi te ya dynastie ebele bit so ba falinde ba yeba ngo mingi concert affaire mingi azo beta ba nzembu ne bela kala po ya kala ba yoka ngo
dynastie a 62 chansons banzembo belé jana ba bien penalty ya ngomone bando sala ki fait so yemba lokwa pa yemba bien mingi ba tiki ya yemba mais diko lo bateke fallait bi ko yemba te to faire yemba donc voilà où déjà faux débat oh ils importer ça liga qui bateau va soutenir ba mission ba soutenir peu culture qui ndeka liboso moi je pense que ça sera mieux parce que na débat wana to rumela na ngomi kolebel ya pona to chité na biso TV za ngonga merci banzajo to fani boye to moni bendo son yepe lisusu bendo bandaza na Congo atikala ko lo bateke fali après papa we meza fali dès que kaka benda ko mimiki sortie médiatique na ye benda lobby après fali poupa après papa wemba c'est fali poupa bon je pense que on peut ko laisser ba touté ba bendo son poka a gepoto ba bendo son na nenga ndule baba mbiaka mais na to lo banone biso to saki passer biso ke ouais ma moto ya liso ba saluer le moi malamu so za na maîtrise te o déconner comprendre so za ka na maîtrise te o déconner et on moni ba joka ba déconner ba ça dit auquel laisser ba ninga pourquoi so fallait passer au vision comme nous na poto poser nous pe calme est-ce que big Montana pas joie Montana dit ce qu'on a essayé de sortir médiatique azane posé donc je pense qu'il y a que frère nanga sunginga même les torna qui amitié bo frère no moi kabelo moi 10 000 ko kumisa kumisa ala masana yo même so ko mi mutambonga ala camarade na bendo son fala la petit na ye babilo musuta ngogelo ba na télévision lelo musique comme na ennemi so yo ko lobelo ko mo bo ka po na fantasy fali yeba ki bata faire d'abord finga so yo lobelo mo po na fantasy faire bata fali ba finga alors bango lo ko baza mikolo faut faire très attention ko le canon na télévision avec bonne manière au remercier et puis eleki nango juste mais akoyaka na ba makambu après nanyo après papa wemba et yeko sala nini na kati fali pour pas bendo son yeko sala nini so eza yo lo baka merci na vision pesinga na ya poto kala et si bongo wone ko suka na de boye ba après papa après eye ko ça ni c'est parce que olingo sala wa ba be on ki jalelo olingo sepelisa mutu me bendo bendo ko mine jalelo question zo ba propos mususu soki olekisa mundele ko bimiso pe ki jalelo pour nga pene na zape bona pene ba frère na ngape mo msha ko edenga moi pe Paulo du Santos bengi ndeni 200 000 mo ko tipe boy ah merci mais na ko yatela banda te ki jalelo te pour c'est un frère to zala kane baloka ba Jonathan Kuzu baloka ba bonaki ala stade mayor bonaki ala stade mayor yo zo akiti est-ce que esalini est-ce que tu ki jalelo Ezaka bonaki ala. Ezaka bonaki ala sinango. So papa balabala espoir ngoma yo ndika konza balabala. Après ça rappeur mo moi pe un tapé. C'est un frère. Na ninga changu abiga offre ona kana yo chepa. C'est bon. Gawa. Moko ya te banina tongo ki jalelo non wana eza mabe donc ba bendo son baza ba mikolo il faut ba ke ba limite il faut ça là. Parce que les loso comme laisser ba tout temps ba yelo ba répliquer ça la mabe. Les ba répliquer yana ba insanité zo ya mabe ba maman va ine ayo ozwango. Moi na vandaka ya ozwango donc ça la bien te donc bendo son gardez ban si ba comme ça on a poto c'est là fallait on mettre na produit mais pour yembi na yo c'est bon si na les gens ont gravité a éviter na mangwa a éviter ça continuer à ozablo à mabe pour le logo miso faire ça si mutu bata fali ba fingi ba bendo son comme si ba bosani pe bango ba musicien non je pense que à bosani ta musicien mais ba aider gens ont mabete te casse état que yembi ce que toi que musicien pe bendo fait pas yeba que oui azan ma face là atira non nous l'été te atika ta betara siko a obeta ku te sale pe belo wa na poto côté ko ba concert ils ont acha date bendo bon acha te voir ça date c'est ça les bien que musique ils ont na poto a musique pena ce qu'ils ont donc ba miso ba no ko sa la kalo no moni ba combattre ti réseau yati lelo yango kendo beta kende ko beta pona ko sauver culture ta zo beta drapeau Congo mutesa ni zo flotter to ke liboso ouais alors je pense que ba débat ya ko lekala ba télévision ko critiquer ba ninga ba musicien ko dimna bango ça sert à rien donc pona ko résumer ka ke ba bendo son ba nyos fala memi na poto félicitations na fali pour présenter une bonne chose mais bino ba to ba memi le calme est bon et le ballon papa chéri le calme est bon pona ko laisser ba ninga te izala c'est important parce que ben son la vie pe la moula on sait jamais le peut on a fait bon les le pas bon on a da position mo ben da bosani ke weraza bosani ke jibaza mala moko c'est ça aussi le mal après papa wemba a bosani ke kofi aza on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire que beno est-ce que dit toute vérité n'est pas bonne à dire surtout la musique à l'élo à Congo faut faire très attention et le but est que la vérité mais la vérité mususu faut ozaka na moi calme pour na ko laisser baninga musute ko choquer baninga musute ça bien donc il devait Jean Goubal a choquer Makashi Jean Goubal abi fallait numéro 1 deuxième maté après au 9e Kofi et puis que c'est Union c'est 10e yo zo ko la match ça veut dire que muta ko choquer donc c'est ça compliqué mais bon le calme est bon dans l'ensemble
to lo baka to lo monde et mon batunyo so bata babalo balandi ouais batunyo so babalo balandi biso na pesa mo bambote linda nseka le Montréal R4 batunyo so bana problème akabelo na Paris donc batunyo so France Belgique Angleterre partout en Europe wana donc so vous contacter linda R4 na TikTok ni ada wana et puis bozo solution pour na basuki na mpe na pesi mbote na vando 6 fois les boss Andrelema bon c'est Allo Matisara c'est au Matissa Ahmed Vita riche donc le 5 juillet on est dans nos anniversaire nanga déjà l'autre le premier le but aux ada les 2 jours J-4 le 5 juillet le 5 juillet bata balabala ndebo fonctionner ba de tout à qui ni mettre Malila Kolumbimbi Tour Mada honorable trésor vous appelez Sarabiso Tilelo Gaga ça qui ngalo Miss Gaga motema Miss Gaga ça ngalo Miss la qui et puis Bodi Bolanga la promesse est une dette mon frère et puis na pesi mbote na mutu nanga de Zamba na pesi mbote na niwa branche na Lubumbashi na pesi mbote et puis na pesi mbote na mère Balifanto Thérèse Ndaya maman na bana maman na Laurine na Lubanza de Thérèse Ndaya et puis na pesi mbote belé na maître Junior Olenga Kuzu maître Kuzu maître Kuzu le pesa anniversaire na oh joyeux anniversaire maître Kuzu depuis fait na Kali Mombela auto père de Limona na Paris donc mes condoléances venant Kani Mombela tous ensemble et puis na pesi mbote belé na Tarsis Bambela na Touga et puis Vicky Bombassa à l'international Fakumputu Zigila Kumputu Akuizako tunanga Mandela aux États-Unis 001 appartient et puis na pesi mbote na Hervé Lumeka aux États-Unis t'appartient donc ndeka boloba qui se mobiliser et puis on souk sananga na Bonaki à la Stade Mayor et puis Stade Mayor et puis sikoyo mutalobaki na biso que les 5 makamuto na maboko no biko mone na Paulo dos Santos les guerriers tika na lo makamu na ngako lo makamu comme le bina Paulo dos Santos les guerriers vando mboka sikoyo petit ka makamu na yo pe lo makamu no bato sa masola bala to ensemble petit na nga Glody Zenga Nyamura Gera Nyamunagera wala mwana ndako donc so na hôtel na Glody Zenga na moni ke petit zokola donc wala mna petit palais wala pesi mbote ba gebele ba kayena ba Jérémy Mbayo ba masana bazamwe belé puis petit na ba mal ko kubangisa na Paris donc voilà na suki na lelo pona bata Paris on est ensemble fait na Belgique binangos mtapoto akala Belgique binangos puis so moni o mona sentiment ka fuba nzamba na biso donc le on a suki si na jaba na bi ke pe kalata ko makonike rabia zo ko ma YouTube problème ité ba otine déjà caméra maramoto jaba pas ba tourner wana be Ricky Ponza na Paris na pesi bino mote ba Jojo Nzinga, tu n'as pas de mbote na compte Satiba ka fuba la famille est sacrée. On est ensemble. Docteur Kalis Katembo na kata Michigan. Docteur Kalis Katembo na kata Michigan. Kota masola balabala. Zala bina na masola balabala et ko sala bien. Impresario Louge Kai. L'impresario Louge Kai. Donc mot de passe, il y a les étoiles. Donc yende muta simi pena mot de passe. Il y a les étoiles. Impresario Louge Kai. Kota masola balabala. DJ Champagne. Salango kara. Nakiyo. Salango pina nakiyo. Eko sala bien. Maître Mongali Masamba. Boss nanga moko. Yepena da boss nangai. Maître Mongali Masamba. Boss nangai. Bokota masola balabala. Masola balabala. Toza pena na posa na bino. Donc on est ensemble avec vous. Bébé Davinel. Papa Tiam. La image ya David Wembe Lobinzambe mutaye Yele Macharan Zambo do boire des poids Yele Macharan Zambe Afrique centrale na maboko wawa Yele Macharan Zambe Afrique centrale na maboko boko takota masola balabala eko sala bien Akapro photographe na suka otalanga trop akangi mwe longi trop banini donc azamuto mérite peu dédicace Akapro na pesi mbote to ensemble frérot on est ensemble avec vous ciao.